si laza kombati pour amoni azan étoile ayokuta na susu ngape susu mut étoile to solaka bien na ser na ngawana batali kaka nzembo ndenge sekende muto na bienvenu mais so na ebisi au niveau bato ba komelanga na ba faux compte na TikTok na ngai ozui omona ki yo danger yo na silango ozui omone ba sambwisi yo mokili mabe nzambe sala oso na mokili mabe bienvenue na bienvenue mwana bata mama semena feti na komi lokwa makaya bona kacha wenze ekopola kango ya bebe moto no soto ko sabusanga talinga sabusanga mokili mabe boye ça va choc makasi hein ndima le msude ma moyo ko maboye ndima te pona na ebiti otale msusu mutu musa woloba ko mono te malobi ko mono mais yom de déclarer nzembo na te elokoti so la pena mutu moko te na poto nzambe na likola zo talanga elokoti asa elo déclaration nzembo na poza jamais elokoti na sala ngote tonga na silisi clip ya nzembo na silisi na tona sisa nzembo na studio na bise mams audio yango na nzembo no yango tonga na sisi clip na sisi ko sala clip mams abia bienvenue clip wana ko pesa ngo to musu te fo pesa ngo na chango na chaîne na nga to sala ni to sala nini na pesiye Frank Stemai mokili oyo za mystique nazo senga na sila na longoli lineti oza ser na nga otika la ser na nga nga naza ministère en kinete nga naza artiste comédien te na sala théâtre te na sepela ngande ko yembela yo tindanga te na yembela yo mais nzambo to sambela ga likolo nzambe abana bitike nga naza itike nazo fele oya bimi na kombo na ngai pour nabima neti bienvenue si ça déclarer soki nini nzembo soki nini mais nzambo to sambela likolo aokatela nga likamo sila bisalu o mama nakobangelo kote sila bisalu azali mamse mama nga trahira mutu te nga naza musicien lokoso te o place mo bapesi nga mbongo pour na bomba place mutu moko bona ya koto ngai naza musicien lokoso te na lula rapete na molulu te nga so na lingi mutu na linga vrai ya omo ina kangama na ngana fere na ngai 20 oyo fere gola Jésus de Nias mota ya Monika Boronina papa social en tout cas baya nga bienvenue succès na kozala wana boya kotala pende ko na bino et osala bien vraiment et osala bien makasi. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. La bonne nouvelle c'est Kitapart, Pichou Kitenge appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart, Pichou Kitenge appartement. Oh, l'igno loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart, Pichou Kitenge appartement, votre problème de logement est vite résolu. Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.
Bonjour et bienvenue, vous êtes bel et bien sur Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Franck Stemay, disséminés donc à travers le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons recevoir l'artiste musicien Bienvenu Succès. Boïbé, très bien, c'est un artiste folklorique qui nous ramène bien sûr l'originalité et la culture en Bourg-en-Abisso. Il n'est pas en raffia aujourd'hui, mais il un artiste de Boyebi et c'est plein de Salara. Bienvenue Succès, bonjour et bienvenue. Bonjour Franck Stemay, bonjour Nabatutu Bazolandanga. Il y a partout. Bazolanda Bienvenu Succès, mon amboka, musicien à Bango. Quoi. Ah ouais, plaisir à ma casse au Lelo parce que comme nous sommes au Tangama, comme nous sommes partout dans les réseaux sociaux, Bienvenue Succès ingrat, Bienvenue Succès Toko Mawana. Mais avant cela, le 20 septembre ou le week-end prochain, vous avez par exemple musicien au la première partie à concert à Ferrego là, la place échangeur. Ouais, les 20 jours, en tout cas, nous avons des Gaulois, des gladiateurs, tout la bonne musique. En tout cas, les Gaulois, boya mobondo, ils ont la liboso faire bêta pour 8 ans, bêta en l'été. En tout cas, on appelle ça merci na Ferrego là. Omoni Franck Stemay, il y a considérer abatu. Na vie ezaka pona ko considérer ou ezaka pona mbongo te. Nga linga faire pona considérer nga. Na yebi ba jar ba leader mboka na bisonde bazala. Balata orgueil, balata minene moko boye pour pousser la pembene lemso sali de mettre mon signe yo yebate 100 mètres mais faire été. Na lobalika mwana trop. En tout cas ba considérer nga tant on a zogi déjà appel il y a DG Polo. Comprendre tes prêts à lobby to benga yo faut ozala na ozala wana na ba blanda mosaka na ba déplique OK na DJ nani Di Maria OK to ozala wana tuka na zo senga ba golo ba gladiator ba ya mobondo ba tuto linga bonne musique o eza déjà ba passe déjà yango wana loko ING rena na kenda raté ibonga to kende ezwaki mo ba contrat to ebika mamundenge zalaki Jésus de Nias fait rigoler mota yambo apesi biso opportunité wana bagoloa ndeko na bino yeyo Bienvenu Succès. Yo banda partir ba RNI déjà va faire madame. Biso déjà ndiye ba partir ba 15h déjà to ko banda. 15h déjà. Ba partir ba 15h pour mokonza mboka na il faut 17h ya kota. Ah mata ouais. Omoni ye soko lobby ya mata herbe o mata moni na Martin nga mata 16h. Nga mata 16h ndenge a mata 17h déjà il faut amata. Biso de photo beta déjà papa to vide na biso kolo masola sai nini amati aye na mystique a fourmi pe ko mona pe bu mokonza mboka abengi biso pe sur na podium déplique blanda mosaka ndenga sala déplique na ING arena biso pe to rozo ngona ndenga Kishasa to rozo ngona ndenga Kishasa na pesika na pesa merci na ba tutu oyo ba chroniqueur tout oyo ya papier V ba lobela faire rigola en tout cas ba kina promotion vraiment kitoko makasi attaque biso pe ba petit na eto za wana pour Franck Stemay nga vraiment à part faire nga trahira mutu te nga naza musicien lokoso te au place mo ba pesi nga mbongo pour na bomba place mutu moko bona ya koto nga yi naza musicien lokoso te na lula rapete na molulu te nga so na lingi mutu na linga vrai ya omo ina kangama na nga na faire na ngai na boya na nga ba désert mo ba kesimisa nga touche place moko boye yazaka na faire te ya omo bandula batu na yaka te ba boati na kendaka te nga so na sisi ndule na nga destination za ka parler so yi muto beng singa na bar na nga na melape masanga te na melaka fanta na nga so fanta sili destination ndako comprendre nga na linga faire mutatinda nga te ya omo ina sepelaka pe na sila d'accord na sepelaka na sila na moni sero ya osola bien na sepelaka na sila tinda nga te na imbele nzembo ngai moko to comme ambassadeur la bisalo tout à l'heure ce qui est vrai bagauloise gladiator le 20 faire rigolo na place échangeur de limité donc tout le monde tout kutana wana et que ça la bien déjà partir ba 10h to place naé pour qu'à partir 14h 14h30 la première partie bandi et 17h yemoko faire rigolo à côté je pense que ça la bien ndenge bienvenue sur lobby abeta na kin kala je pense que bande ko belé ba ozala wana pona ko participer à un événement wana artiste fait rigola Jésus de Nian. Je rappelle que Bienvenu Succès
en combat si la awa c'est l'actualité aussi. Bato est belé alors est belé bazolo bana comme on a yo. Oyembela si la bisalu nzembo. Yo moko suso ki ko déclarer nzita on moni succès nango e mati. Si la bisala full nzembo wana yo ki ko sala déclarer ngo et après et tourner contre si la bisala donc nzembo oso yembela ki ye nzembo na ye a exploiter ngo ndenga lingi. Malheureusement yo ki ko sala jeu moko boye pour que ba signaler YouTube ya si la bisala alors que yo bi konande ici ka sala musala na ya théâtre. Ouais, Frank Stema ina ngina lobana bato tout ba Holanda ngai. Hein? Bato mabalanda ngai na ebi des abakouk ya mayele baza. Ba ope bazo sala ba faux compte ya loba le porte quoi baza. Pour ngandi na yebeli ba fanatique ya sila bakouk. Ba bato mo ba raisonnaka. Ya ndé na yebeli bango. Moi muki na yebeli bango na mona bango ba raisonnaka. Ba o musu ba okotaka na ba eza ba faux compte ba sala. Comprendre? Ngai nzembo sile beti déjà 2 ans. Tout ce qu'on a dit, c'est que des ans, nous d'ailleurs pour battre mon soutien, pour ça, battre plaisir. Merci la première dame de Lausanne, Talabiso, n'a pas de Biso Belisha, parent riche, on dit loi, il n'a pas comme les autres. C'est bon, on y va. Bisalu mama nako bangelo kote sila bisalu azali mamse mama ela malamba ya masila alambi mbondo alamba koto babengela nga sila bisalu mwasi azanga lisumu mwasi azanga mbanda soki akoseka madame ekokota loka ba sud africain bisalu kao baba kuka bosa wapi famille bisalu baza wapi mamsa mama ko bisalu yewana sira yewana bisalu yewana mamsa yewana bisalu ko mama sira mama babengela nga sila bisalu mara mono yorele mama abana masivi bongo yoka yaya bata sila bisalu aisha koko yoka leka bata sila bisalu mazozo na ende oka Merci. Nzembo ndeluki problème. Nzembo ndeluki problème. En tout cas, frère, c'est ma maman. Pour yore bakouk mikolo yo. Kule granzela na bango te. Te moni bango ba fanatique mayele. Ngai nazalo kwa batu mususu te oyene misolo kwa ba déborder la ki yo po yé eloko siko ko mozanga biso ba congolais yango wana. Yango imisa biso bana mikie. Même si ba lobeki no batu mo ba lobi boyo po yé. Ngai boye eloko te bo sala nga rien. Te comprendre baza batu fo ba loba. Po ba moni ba chi mutu oyo a sali nini a déclarer nzembo wana na nini wana ba chi eza ilongi na ngai mais biso ba congolais photo yebaka lelo ba mafia koma trop no photo ba ko zo partout photo ba ko zo partout ba chi mais yom de déclarer nzembo wana ti eloko ti so la pena mutu moko te na poto nzambe na likola zo tala ngelo asa elo déclaration nzembo wana poza jamais eloko te na sala ngote tonga la silisi clip ya nzembo na silisi na tona 600 nzembo na studio na bise mams audio yango na nzembo no yango tango na sisi clip na sisi ko sala clip mutatina mbonga clip mazozo tokuta na vie na ngai dimboyo na pese bambote sigaza edimboyo ebe edimbo na bien yende groupe na ya bale ba mutu babina ina clip na ngai d'accord yepe lokwaza na batu ne basala ba clip oui bon basolila mazozo basali clip esili mam sabi bienvenue clip wana ko pesa ngo to musu te fo pesa ngango na chango na chaîne nanga to sala ni to sala nini na pesiye Frank Stemai mukili oyo za mystique na biso ba congolais vérité et vérité pas congolais za lokuta pas congolais yango za vérité likambo te beti 30 ata 20 bombama
mais suka et bimana poissa si laza combattu pour amoni azan étoile ayokuta na susu ngape susu mut étoile to solaka bien na ser na ngawana bateli kaka nzembo ndenge sekende muto na bienvenu mais so na ebisio niveau batu ba komela na faux compte na TikTok na ngai ozui omona ki yo danger yo na silango ozui omone ba sambwisi yo obineza na TikTok soko opliquer bo pono tala place même sur ba vidéo mona longa mutango e bimate chaque jour ba komela nga ba faux message ozui omoni ozui tande ba sambwisi ba négliger yo yo muto yemela ki bango nzembo comprendre ngana yete na fa na kiti na yo yo za responsable ngana responsable oze mission bato ko finga te ngapi na za ba jara ofinga te na ofinga si la salinga nini yo na si la relation ça bien tout seul nga tinga na les mission na sala mission mona ote ko sala pa Gloria Kina na pie ba mbote na sala na fimo bo sala mission pa na ye mamsi abenganga na chombo bazana Versace le jour makamone salema allo bienvenue tala YouTube a salinga sin na chaka so nzembo ote yo déclarer nzembo ngabi mams na déclarer nzembo ona kindoke oni nzembo beti 2 ans na tika lo déclarer ngote bongo lelo na yo déclarer nzembo ataki zengi yango o ça va na poko nga na ozala na bandal na changa pa na biso tanga kumpe na bandal na changa pa na bango benginga to fana ba ser na ye ba kulutu ba ya baby ngana bi mams na yebi eloko wana te to sola na opeka makambo kaka awa na yebi yango te nda yebisanga te fo leka na mission o expliquer baza ba cook jo ngo pe kutu na benga Aisha koko po to sala na Aisha bité na zana moi banini mobu na zo sala comme ça na opeso jour comme ça to sala na l'équipe na lobby pe c'est tout ne mo na de nengonga kufinga moko na muto ko finga ngata finga mais audio moko bima ke zotambola yo lobby ke non si lango pasa la nga nini ata na déclarer nzembo ngo bilo mo ba genre wana audio mona mona ki zotambola internet Frank Stemai au moins ndé na zaboy ngai bienvenue ndé na zao na tikala o déranger si la te onde za ba no manzembo no zulongo mbongo te ko zwana zwa ko déranger na sens ni ya ko senga oyi ba jarba mise bazala ngo ya bambata mere ndé ni no ko kati ba bilong na sala ngote soki to kuta ine na mbiska di moko boy lem so ye moko bienvenue ça ma comprendre ngai na ebi omoni nga na za étranger te na Camerounais te Ivoirien te na za Congolais na ebi j'ai mboka na sonde ekendaka ba voice na pesi masana nga gouffre de Gaulois mbote dene ma ba to lo ba gouffre de Gaulois sali ba voice moko boy lelo bato ba ko musala ba biloko moko boye pone bimaneti yo muto lobi na ba voice wana na yebi makambo wana bien na regete kana ndeko na ngai nani jeune nani Yagola jeune fille mobo Yagola alobela pe mams en tout cas na choqué ndé to zala na fille wana ndé to sololaka abenganga namoni ba appel ebele yaye ba appel manqué ngabitena rappeler allo bienvenue makamu nango na oyo katala boy mais namoni ba o démarrer ba tio na miniature banini makamu nango na expliquer ngabi ndi ba lo makambo banini na ba compte YouTube ngana zana nga na chaîne YouTube te na yebi makambo wana te os ça va ngana osana nga mission mais na démarrer yote mais komi Yagola a celle mission bazo tindela nga lien ongai na yebisi président yo shoana mutatinde nga président yo shoana azasoki azalaki président ya ba cook mais na yoki ndiye moi azasu tendie président wana ngana ye to tikala ta ko sala teo na benga président yo shoana sala boy ngana sala biloko wana te nga bate bele o na sali bango ba musu ba relation na kuta na bango le musu ka sila bengi bango allo bienvenue faut botindela bienvenue mo eloko c'est tout likambo na vie tango lingolo ba likambo faut ça na be preuve na solo na Yagola eloko moko te aloba nga bienvenue nga na osala mission na moni bato batio na miniature mais nga na oloba nga mabe pona yo te mais na osala mission
mais les msusu na chrétien mais ko mona mabete auto sola gina e nzambe na likola zo talanga na nzela mituka so na kosi batuta ngai auto sola na mona mwasi wana baluka bez bongo te baza batu mo fo balobela ka sila a théâtre sila moko ekota sika sila osala eloko moko boy na sola na baleki chuchi na ba viveti mayamba na sola na ba batebele na mona bazuma banani mais pour nini bango ba oké nango bongo te ndenge bango ba oké nango un chroniqueur lelo mukile ko mo changer bondolinga ka te bozala rankine na batu pona koloba mabe mo boy matière voilà ongo bimisa ongo créer loko moko bo matière mo boy pour no panza mokili après suka nango skonde bo finginga bo fingi ngai mais nga no changer te choqué vous a dérangé na mafinga wana te na mafinga neza nini omoni eloko yo yebite comprendre mais na yo comprendre na ngesa ndenge ne biso ba congolais ngape na otika okabu ngape na otika relation ngana silate aza ser nanga na kotika la te mukolo moko na finga yebi na sala boy eza jar nanga te pona bi bate belele msusu ba ozela to to kana bien venango soka oloba nini nazo senga na sila na longoli lineti oza ser nanga otika la ser nanga ngana za ministère en kinete ngana za artiste comédien te na sala théâtre te na sepela ngande ko yembela yo tindanga te na yembela yo mais nzambo to sambela likolo nzambe abana bitike ngana za itike na zo fele oya bimi na kombo na ngai pona bima neti bienvenue ça déclarer soki nini nzembo soki nini mais nzambo to sambela likolo aokatela nga likamu nzambo to sambela likolo aokatela nga likamu po baluka babebisa relation na nga na sila to kabwana po de ba mona niveau moto ezoya te moi mobalo photo longole pembena moi so sila nga na za na problème na yote ne surtout batu balobi eza nango problème ité merci oza ser nanga na kotikala jamais ko cracher leyo na kotikala jamais ko bebana na yo des abakouk si la bisalo aza artiste na bino bolingaka mingi bo continuer ko soutenir ye ba film na sika bo lobela ngo bokumisa mams naza na problème na sila te na kayu pe ko trahir $100 $200 300 ezai ba bambongo tono yo ko kalozo lenga ngo lelo so na zongo na ndaku bo ekoti na ndaku na chanson ngo bo epanzani lokwa mopepe ngana ko lenga 300 200 100 o ba ko pe na 100 na 200 internet mutu na mutalo ayaka na information na ndenge na ye nga so na lekaka émission si la mdatina nga na lekaka émission pona so na ba na baba cook naza na problème na binote bienvenue yo na ebebele bando zela bienvenue ko lobanine akofinga eza genre na ngate nga naza musicien nga na sala théâtre te naza comédien te na sepela nde ko yembela sila nga na telemena nga na fere na ngai nga na telemena na fere na nga c'est tout ba Gaulois onde ko na bino bienvenue succès yeyo bo soutenir nde ko na bino bienvenue succès nga na telemena nga na fere c'est tout ba cook pe ba bande ko na yo quand même o boka bango te le te baba cook nga na boki te nga na boki bango te na ko pe o boka bango te bango ba na faute te o moni mutu so boyoke formation fo bolo bakaka nga na ko condamner bango te nga jamais na ko condamner baba cook c'est normal si les artistes na bango fo baloba baza batu même ngani na boso na yoki likamo boy pour babal basai loko mo non ça nini no lobat mais ozomo ndeni nini ozokanisa ndenge nini ko boma moto oyo ti pona ko boma moto comprendre ko za innocent na affaire oyo na dossier oyo ouais pona ko boma moto ngana zo senga na bango ngana yebe loko te en tout cas ma bandiro nanga na yebi biso ba congolais miso mayele baza miso ba comprendre baza miso ba comprendre te bazali na zo senga na bino boza bandeko na ngai nga na yebi eloko te make ba fingi nga ba lobi wana kutu na boki ona maya kalamu si la otika la ser nanga na kozalaka na ye comprendre na yebi nanga eloko te naza na chaîne YouTube te. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles.
Ok, faites bon ngate. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Merci beaucoup, bienvenue au succès au Colombo parce que je pense que le message de l'équipe, artiste, c'est pas bien. Sur les Cambozalais, le vérifier la source. Et je pense que Yémo Mokolo nous autres pays à lobby, à Tkala ko déclaré. Moto a déclaré petit cas, ce n'est pas bien dit Mboza Ayote. Je pense que aussi ça Mutumoka Bimi Boya qui a déclaré na Kombo na yo, ça se fait aussi. Le quoi dit Mboza qui déclaré dans la plateforme, il a profité na a déclaré mais c'est du vol, ce n'est pas bien, bandeko to ba Congolais to ko changer. Ce que le Goza Ayote ko déclaré moté au commissaire on peut Ayote na makasi. Ce n'est pas bien. Tout mbana biso auto nze musu to ko ça la biso bien. Pour le bateau baroya le vent mon colonna échangeur ba dire oui ba ambiance ni worene mon colonna il va venir succès. Natuna nani mare mawa Madame FO Bota mama ko betanga mare mawa Jésus dani asandika balani na ve gola mota yambo Ya papi a ouze yao Papa na pele pele ya papi a ouze Glodi mamale papa aswe Si pele mamse natuna nani nawe Bienvenue à Kola Mota Maman Gobeta Ngai. Ah! Pona nini na mokiri balinga ka bato mibale balinga na te. Baka pona kopanza ka bato ya mokiri po nini o. Baba kuke boza pie mara. Sila bisalu mwana bata pa bisalu engoya. Yetu manzo ele engoya mama. Bagolo boza wapi le 20 to ya nene mobondo Bagolo boza wapi ba gladiateur le 26 to ya nene mobondo ne changere Ya blase tous ces mosika na États-Unis Jongo ya na capitaine mosika na Bruxelles Chiko mbungwe ya jive shibandi français Madame moko betanga he mawa Natuna nani mara Mama sese neli monduka o Biri sante bisana neli monduka ma sese Neli monduka yeyo Neli monduka ma sese Bienvenue à Kola nasani ni na bato amokili Nalinga bato kasi bato balinga ngaite Mono yo ele mamenga Sila bisalu mama mokonza mboka o kakalito imokote Si la bisalu mokonza moka kakalito ibokote mame abana Ah Desabakuke boza wapyo bisalu amoyo Si la bisalu mokonza moka kakalito imokote mame abana male Sika babundisa yo bako bundisa yo poto zali na étoile mama Ah Yeah Yemona yore bienvenue leli mama Inese baende mosika na pario Inese bayende mosika na pario mawa yo Le 20 tokutane ne changer bagolwa Ya joli kusala mosika na États-Unis Joli kusala mosika na États-Unis bienvenue si saleri mawa e mono yolele mamenga male Frank Stemai mokiri kwa nini mabebo na sani nango na mokiri Frank sema inasani nango na mokili nalinga bato balinga ngai te sema mono yolele Frank sema inasani nango na mokili
nalinga bato mokili bato balinganga te nzambe aingo ya mama mamisu moko bima motema moko betanga Frank Stemai esika Stemai abandaka bazalaka te lelo mpe akomi moto na kati ya bato balobi ntango nzambe afungoli moto makambo na vi na ye ata olingi okanga ekosimba te kale senginere sebeluka oh mama bienvenue nasalani nango na mokili nasali nango na mokili Yesu mwana nzambe abikisaka bakaka tani bakufi misu alobisaka baba bakasi badibaka ye te batekaka ba Pilato po tazali mwana nzambe fere gola bakofinga ye butu na moya kipa te bongo nga moto pamba boye na mokili nazala nga na eloko te mawa ango ya bebe mokili mabe nzambe sala osonga mokili mabe bienvenue nga bienvenue mwana bata mama zemena efeti nakomi lokwa makaya bona kacha wenze ekopolaka ango ya bebe moto nyonso to akosambusa nga talinga asambusa ngai mokili mabe boye alléluia. Merci beaucoup. Vous avez choc makasi hein? Andima ale msute mambo eko maboye. Andima te pona na ebite. Otale msusu mutu mso woloba komono te malobi komono. Mais ekufeli nango te. Le gros a bien la sœur Nayo, vous avez un problème, je pense que le bureau est public, fanatique à l'état d'âme, il faut comprendre, les gens ont un message mabé. Et Panzani est commis, boye, combo ne commis chaque jour dans le bateau. Nandenga mabé. Et ça, on a écouté ça, fanatique, ça va chroniquer mususu. Bamutu bakena ngona bamaki mo salir yo ba diaboliser yo ba chroniquer yo po batonga na tangi na tikolo mona bango te ba vivete balobelaka silat ba vivete mayamba balekechu bazuma na batu mususu na tikolo mona te ba tikolo déborder mais le reste ona ba déborder ba misupi ba yambanga na be mission na bango tout sala omoni likambo soko lingo o kende nango fuko landela ngo bakenda na likambo bongo te ya omoni na bimisima ya misu na ngai naza na regret ya osakana te mais ekufeli nango te courage mon frère ekufeli nango te nga naza na problème na bango te nalingi bango makasi baba ndeko nanga ba congolais baba étranger te baba ndeko nanga ba congolais ezalaka nango kaka bongo. Très bien, merci beaucoup, bienvenue succès au Mokena Souka. Le plus important, c'est que passer un message surtout pendant les vents. Ouais, pendant les vents. Bagoulois, c'est fanatique à bonne musique. Ouais, fanatique à bonne musique. De manière générale, bienvenue succès. Bana Bandal, Kintambo, Ngere Kasavubu, Komina Kin, Lingwala, Njili, Bana Tchango surtout. Tout le monde sur un échangeur. Bienvenue succès aux allons à partir déjà à 14h. Aux allons podium, tous à la wana tout soutenir avant tout yamba faire rigolo là. Mon colonne pas une belle kitoko. Ouais, en tout cas vraiment quand au lobby, en tout cas na sengi na batutu balinga bonne musique. Baya Bandalungwa, Kitambo, Njili Masina, Bumbungaba, Monga Fula, Kingasani, tina ba mokali kuna. En tout cas, il y a vraiment les 20 oyo fait rigoler Jésus de Nias Motaya Monika Boronina papa social. En tout cas, il y a un bienvenu succès na ozala wana ba hôtel la peine de Ronabino et osala bien vraiment et osala bien makasi. En tout cas, na pesi ba mbote na batutu balandinga o batali o pi bazotala ya Blanchard et tous aux États-Unis venanga Pichubila na Montréal. En tout cas, na bosanité Joli Bolebe Tonton Bona Bolebe, Eve Bolebe, Sandra Bolebe, en tout cas, Yassara Bolebe, la personne famille Bolebe Mobimba pona basutenanga makasi. Famille Bolebe na personne bambote na bosanité 13 prod na Paris wana, mutazolande langa pe mambango c'est à niveau Paris. 13 prod na personne bambote sukoza na personne
après ça Doudou Golaché. Oh, Doudou Golaché. Doudou Kibinda. Na PC Mbote. Na PC Mbote Sikazali. Venanga papier uza tika ngaite. Atuka na PC Mbote Bobo Liziba Mote Pela. Kanisa pe Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Voilà, Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Donc elle a très fort. Ouais, Bobo Liziba Mote Pela, la bozanité Fly Changu. Fly Changu. Azola Nangai. Fly Changu 23. Fly Changu. Akadidi. Akadidi, donc on a maintenant ça dit que famille. Fly Changu. T23 Oumela. Fly Changu bambote na oya ngwana na famille Mubimba nakanisi pe na Chinguta nakanisi Sivindosi et puis voilà donc voilà famille toute la famille tous belé na poto wana je pas tout le monde tout le monde Bet Kabuya il dit des saliers bien que ça servait mieux que Bet Kabuya na ozo mwelo na ngai ozoki Bet Kabuya en tout cas Bet Kabuya bambote na yango wana na bosanité Bedi Mbenza. Bedi Mbenza tu as Bedi Mbenza na Paris il vraiment magena yokuta mamune makamude yae komo shite mais asalanga pe ba bien ya lamuka na Paris wana pena bomba ye Bedi Mbenza maître Koura médaille d'or maître Faché Gou na Belgique en tout cas batutu bazola nanga bambote na bino yango wana Papi Sapo et Laskoni Mbunza. Laskoni Mbunza. Ah mon ami Laskoni Mbunza. Mbunza Bambunza Laskoni. Jire Sezamba. Ba visa ponda. Bambote na bino yangwana na bosanité Zabolo Francis Zabolo. Francis Zabolo dialogue. Tous les amis, Rabiso, merci beaucoup. Merci pour la première dame de Lausanne encore une fois de plus. Merci. Je pense à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, le partenaire à vie est très privilégié. Merci beaucoup à toi. Et nous penserons ici, merci à Mère JN 5 étoiles. En tout cas, Franck Stéma, Africa Info. Merci Nabinou, Bosé à travers le monde. Je vous laisse entre les bonnes mots de bienvenue succès. Quant à moi, je dis merci donc à l'équipe technique, mais je pense au cordon Merveille Mampouya, RJ Oulabila et sans oublier bien sûr Obed Eto, que toute la grande famille, nous sommes ensemble. Voici donc la dernière chanson avec bienvenue succès. Mama. Mama. Ah, mama, oh. Mama nalala wapi oh. Ah, bébé. Glody nalala wapi oh. Ay molele ba o manto ba wodi wa he. Ay molele ba o manto ba wodi wa he. E mono yolele. Bobenga na Glody mama la sibele mam se papa soué mono yole mama oh. Glody mama la sibele mam se papa soué. Balobaki bango bakosala te kasi bakosala bano oyo. Iye mono yolele ya bebe okolo boko bekame. Iye. Ise no te ma mame yenga. Boyaka komona male mama. Yetu manzore mama o masolo sente bango na bango biso kote mare mama natuna nani o mare patika ifili le kabata José ifili mare mama patika ifili le kabata José ifili boyaka komona Mami ifola mama na simi veso motema pasaidi mawaye mono yorele mame o bienvenue le rio mama o isenzo te mama le akana vina nga okola mwana tige mwana oyo akana vina nga okola mwana tige mwana oyo lelo alata posa meme nzoka nde na kati koyi le 22 kutana ne changer le 22 kutana ne changer pa ni kaboloni na Jésus de niase mota mbo mono yo mama o bwaka komona male Après le ratissage scénique à Paris Arena,
Désunitant et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, et Ratakate. La bonne nouvelle, c'est Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, Lingyo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.